Église a été créée par fan na omo boso kota balelo pasteur musu kuto anano simbiete mais ami bambaneli na yepo anini alela yo tellement faux pour alaksa batuke yoza na nguya so que église nous en a ba fan okokufa akotu na biro longolo bilamba pe asali ako sala obimi ozobanga okokoloba nele lokote moto na nzambo azanga humilité a moto na nzambe te ana nzambe to lala te poso ko to mitiki okosutuka ba memio na lifelo na compte na yote. Dieu m'a dit que corona oyo azana sima nango ye moko. Maman na ngai fongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pour na proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Merci beaucoup Bandeko Balandi ya magazine na biso na ba chaîne so partenaire na biso. Merci beaucoup ya kobete boza ebele ya kolanda biso na Excellence Magazine pe na émission spéciale oyo za Église et Nation oyo e banda ko kambama epa ya Judith Ndombasi e banda ko kambama pe epa ya Jonsi ki mbangu na souci ya kosala ete koyeba eta ya ba église na biso pe na souci ya koyeba ete église na biso soit nation na biso eza kokende wapi ndetina ya émission oyo to sali pona koyeba ndenge nini ba église biso tambola ndenge pe nation na biso eza kotambola yango kombo ya émission na biso eza Église et Nation et banda kopesa ma epa ya Judith Ndombasi et banda pe kopesa ma epa ya Jonsi ki mbangu elongona yende to banda kokumbela émission oyo mais na mokolo alelo premier numéro ya émission oyo to yambi pona bino papa José Ndita obiso to benga ka frère José Ndita oyo utakala amekaki un peu ko bunga moke biso na kati ya magazine na biso to yambi. Est-ce qu'on prend un ya ko bete boza ebele liboso ya batando ikena bino. Merci beaucoup na ba bosa abona, merci beaucoup na confiance et fidélité. Boza kanango na nouvelle tendance et l'on a Judith Ndombasi la grande GG de la presse congolaise. Merci beaucoup à Alain Dele pour l'occasion qui t'aura fait biso. Merci beaucoup aussi na ba partenaire nyonso ya émission ya Janisita. Merci beaucoup à toi depuis Suisse. Merci à Joshua Ngani Motomoro bien, merci beaucoup à toi mon vieux, pourquoi pas et pas Yado Ndombe, merci beaucoup les parrains Yado, merci beaucoup à Paul les chaleurs rassembleurs, Oyo Azalaka toujours là pour s'abonner, na nouvelle tendance pourquoi pas na papa Martin Songolo, papa na Chris, papa na François et papa na Brian Yaya na Christivi oyo yanga wanande grande famille yanga vieux Bosco Sobia mobali ya maman nono depuis Londres maman nono yaya na Claudine Botole na ananu grande famille nyoso ya Londres et pas bozolanda biso na Tony Botondi ya koyeba te ki boza vraiment et ebele sokola maboko na yo batela ndeko aza pembe na yo moko pe mi batela parce que maladie o na République démocratique du Congo eza déjà malgré bato belé baza kondima ngote biso musana biso za ko pousser bino kaka boye bake maladie eza déjà mi batela pe batela moto aza pembe na yo sokola maboko plusieurs fois na mokolo et suki wana te mi batela la ta protection na yo
sokola maboko yeba nini zo simba et pas tozali esika bato baleki 20 personnes ou 10 personnes moi je peux dire ko tawana te nde yango wana biso toza ko benda bino kama to ekoyebisa bino te malade ezali malgré moi mbilinga moi mokeza na mboka na biso bato bazondima te par rapport à o bazomona ba maladie te ba vidéo za ko bimaka ka bato baza ko réclamer kazani na maladie te à 5 examen ma toza ko benda kaka mato ne émission lelo na yambi pona bino frère José Nzita. Bonjour papa. Bonjour ndeko na ngando mbas. Boni papa. Bola mona nzambe zo continuer kozala mikolo nyonso na bomo ya biso de yango tosolinga kokumisa ye kaka parce que lelo soki nazala bomo eboye eza te po nakabeli nzambe mbongo eza te po napesi nzambe quelque chose mais eza po grâce ya nzambe nde esepeli etikanga na bomo lelo yango montana tali yo nalobi nzambe azwa lokumu po ete asepeli lelo tomona na lisusu vraiment en tout cas faut rendre grâce de pas na nzambe parce que kolala toko yeba tolalaka mais problème a olamuka nde ya olika des africains pour mona bato mbongo mama mbongo bagarde na porte nyonso eza mais le matin mbeto eboyi kotika ye akangami na mbeto ti baye kolongola ya kolongola pe kolongola mbala moke na ina hôpital pe kokufa kocha na sike ah et bon soki biso to biki lelo to telema to le bana oyo akela milimo nyonso merci te voilà les kamona ninga el sayo on est pour rendre gloire et nzambe merci pour la présence na yo na merci beaucoup frère José Mikolo Mileke t'aimé belé frère José mon ala quitté bandaka ko betela biso aba papa frère José mon soutenu na télévision to ebité parce que to bala to ozwa ki moi pose non musala nzambe yaki na pose te nga nazaki toujours en mouvement na l'église koyemba kotambola koyemba yemba mais omoni bato bayebaka te likambo ya album kosala nzembo mpo na nzambe izwaka consultation Bible lobi qu'il soit maudit c'est lui qui fait ce projet sans consulter Dieu sikoyo là où nous sommes pour les gens ne sont pas dans ma commande. Mon attend message de Yembako, ma soeur. On a le temps dans la prière pour nous remercier Nzambe. Na yebisa peuple na yo, et la peuple na bisote. Et la peuple na ngani Nzambe. Quand tu veux donner un message, il faut associer ce message avec la prière. Nzambe na yebisa batu boyo, lobini. Nzambe pesa nga moment favorable. Est-ce que ce temps est favorable? Est-ce que nakoloba yo kanti banze monde mutezangaki jamais studio pété mutezangaki tu vois donc eza tango nzambe azo préparer bateau ce sont et babenga ngo la nourriture spirituelle et ya kapo bateau baza na posa nango quelque part ce qui est bimi ma sœur mutu mo fa loba amen na zondima album nanga oito bimo et gangisi bateau et belé amen. Mais aux temps, ils avaient appris à prier. Non, tu dois attendre le temps. Tu sais bien que biso na course te. Na course na nani. Pour nani mutangage na musalo. Peut-être ba fa na yo, so tu ba na nzambe o ba fa ni wana so landi bango o sala musala bisa sala. Ba fa ni wana ba comme si ba pasteur ba vedette. Ba fa ni wana ba comme si ba pasteur ko monsieur ko bunga malibanda pona osimba bakisi. Pona nini? Popularité leki mingi beaucoup bisaka trop. Mais atali amoni onction est diminué zo ça résulté amoni que moi succès wana si les athées comme consulter biloko ya ba fan wana église il faut boyango nous ne sommes pas derrière le fan église za na ba fan te église za na ba disciple vous mona so que église nous za na ba fan okokufa bako excité na mabe église il faut za na ba disciple bato ba yebi nzambe bato yo zo présenter Yesu bato wana ba répertorier Yesu o yo zo pesa bango et puis ba sala Yesu wana vi na bango c'est ça l'église église a été créé ba fan na omo bo so kota ba lelo pasteur musu kuto anano simbiete mais ami bambaneli na yepo anini alela yo tellement faux pour alaksa batuke yoza na ngoya biloko wana bandeko na ngai Jésus revient nous serons jugés hein na biloko ba salité wana ya soni wana ezoko c'est wana ezala pona bino moko to ezala pona ba fani wana parce que bino moko pe ndeti boso ozo leka na nzambe tamonyo frère José Nzita non ko benga nga frère José Nzita ça va c'est italien na ngoloba ça va bien c'est tout mais je vais pas m'approprier de cette gloire que la gloire revient à Dieu
tozalaka la capacité ya kozongisa nkembo epai na nzambe no s'approprier na nkembo ya nzambe okomisa nkembo yo ndo okomi nzambe yango babengaka culte de personnalité bato bakomi koadore okomi lokola nzambe ti mokomusu akoyebisa olongwa bilamba kota na biro okobanga parce que tellement tu obangaka ye mingi akokoti na biro alongolo bilamba mpe asali ako osala obimi ozobanga okokoloba nde leloko te par pression par kobanga tu peux omitika liboso ya motu ndenge wana mingi ya basali na nzambe bayembi na nzambe bakomi lokola banzambe ya bato c'est-à-dire moto azofukamelaka yo alandaka yo tomona yango mpe na eglize bino moto bokomisa mpe biso ndenge wana amemi ya paster na yo okoki koloba mabe ya paster na yo te koloba mabe ya paster na yo nde wana eza mabe na sens nini si tu es un pasteur asali mabe okozwa mabe na yo obimisa yango libanda te c'est ton papa spirituel bana nowe ntango nowe asumukaki moko alakelama mabe bamoabiti famille walimoto batalaka motakala tata bango mais moko azalaka mayele azongaka nsima na yelamba afinika ye apambwa machana bapambola ye mais namona versa epesa bino mwa makasi non epesa biso makasi te ne touchez pas mes oins ne fais pas epesa biso makasi te Dieu ne nous a pas interdit la Bible dit un homme spirituel est juge de tout oko juger mais ce n'est pas propager ko propager nouvelle amabe ya pasteur na yango ndeko jugement non. Je vais aller chez le pasteur. Moi, je parle bien avec mon pasteur. Si je trouve quelque chose de louche, dans le bureau, papa, tu es mon papa. T'as les locaux, t'as les locaux, t'as les locaux. Conduit par l'esprit, ce cas dans humilité, alors merci mon fils, tu m'as aidé. Et à changer comportement, c'est comme ça. De même, mon fils marche comme ça, c'est comme ça l'église. Et que aucun aura salita tatana bino bimisango libanda o la que la mamabe tu n'es pas appelé à juger ton de serviteur de Bible bisinga nzambe mutajira bango mais nous devons leur porter conseil nous devons leur dire ce qu'ils font parce que baza ba papa na biso so basali masumu na okotele na biso que papa ce que tu as fait moi sono lingi aza moi la batu yo bala pardon papa ngana kokate bilo kwa bo bayoka parce que papa José dit ça déjà serviteur de Dieu parce que côté Arabie Saoudite nzila album na yo koyoka ça veut dire que est lelo pe papa José dit akoko si poté que lelo na papa José dit na sepelté na oyo sali est-ce que ça la peine moi simplicité or ba que moi na que pas tout le monde non tu peux pas me juger tu peux pas un homme de Dieu caractéristique na ye ali bosso ezali humilité mutu na nzambo azanga humilité a mutu nzambe te déjà wana ce qu'azangi humilité c'est que bolingo peut exalter parce que quelqu'un qui n'a pas ami qui s'arrête azape na bolingo te un orgueilleux azana bolingo te amona nyonso ezayi caractère ya musali na nzambe ya malamu il faut aizana na komikitisa ce que moni musali na nzambe azaka humble c'est un bon serviteur de Dieu donc aza capacité ya koyoka pe ya kubongola mutema voilà un homme de Dieu yango nazoyebisa yo yaya mikolo oyo eza mikolo osenga kaka nzambe pesa nga molimo ya discernement mpona yeba naza pembeni ya nani na utambola na nani na yo kaka nani nde yango likambo bana nzambe tolala te po soki tomitiki okosutuka bamemi na lifelo na compte na yo te yarape ok alifelo compte na compte na yo te bongo soki aveugle azoconduire yo kasi bodinda ye azomona te ntango adinda libulu yo pokoti te yango bilobi que soyez renouvelés. L'intelligence est mieux à la renouveler. Demandons le renouvellement de l'intelligence, l'esprit. Afungolo miso. On a mis un album dans bilata manette ya molimo. Manette ya molimo ezaka discernement. Tango ozotala, otali ba écriture, otali comportement, otali ndenge mutazo, otali non ça c'est pas Dieu. Yo moko obimi na yo pe. Hein? Obimi na mais bilobi sortez. Des milliers de se retrouver que c'est pas normal, tu sors. OK na yo. Osali sumte. Osali sumte. Bible dit que na Jérémie lobby à 7 ans de la fin, le Seigneur nous donnera les pasteurs selon sa volonté. C'est-à-dire le pasteur que lui-même a choisi pour nous. Et là sotoye baba on pendenge ni papa je sais pas si oye baba on langage. Oye baba on langage na bango. Langage moko ya Nzambe, aza na corruption te. Omoni aza humble, il présente Jésus-Christ et Mobimba sans qu'on mélange na les camps. Voilà. Le pasteur. Et Kassi a présenté Jésus sans mélanger, à la humilité, il craint Dieu. Vous comprenez? Eh, on a autant oh, benaza maloba nzambe. Est-ce que vous connaissez le bongo te, moyibité kindumba te. Vous reconnaissez que na humilité na bino ba faux ba côté. Ezana ba yembi, ezana ba pasteur. Sincèrement, ba faux bazala na bango déjà. Dollar ya faux na ya vrai pour ye bango faux na signe.
so yebi signe te okozwa dollar bizwa zwa bato nde baza koyeba te basigne ezaki wapi siko otombola dollar kengela soko moni filament eza te seke eza faux ekomi siko yana to bato discernement bato fo baza na esprit ya discernement comprendre hein? Les erreurs ekoya mwana nzambe akosala pe erreur posali na nzambe akokoya pe na faute mais soki aza mwana nzambe il va vite se repentir et azongi na nzela voilà l'homme de Dieu. So Papa José na tout na bana nzambe balanda biso na yo pelo koza ko peut expliquer biso so oza mosa nzambe olobi na lelo ayoki te olobi na lisusu ayoki te mais tu peux passer même à la télé pour dire ça. Non obimi na yo kaka obimi na yo otiki tu n'es pas le juge otiki kaka yo obimi na yo tu sors tu lui laisses mais tant obima oloba pona yete mais tu auras un message que tu vas adresser au peuple de Dieu que bande konangai ba comportement tel pour ne pas citer les noms autant que nos combona été mais obimi ozote ya bato par rapport à ba comportement ya basali na nzambe ya mabe par rapport ya ba hérésie zo salama soko moni pasteur ozote ya boye il n'est pas de Dieu o comme avertisseur ndenge konanga Roger Baka salaka ouais a commis ko avertir bato ba boye soko moni boye exe boye tala boye voilà. Donc autant kombo to bimika te okotanga na ote atonde to to sala neti oyo sena felia na salaki par rapport à passer Moïse Mbiye to monaki ba vidéo etambolaki ya bango mibale ndenge bazalaki na bilamba na bango c'est lolenge sere Eliana memelaki makambo wana memaki yango bien ou pas bien. Sincèrement naza juge te pona kindo yebisa sere Eliana sali mabe to salaki bien mais lo na oloba na yo ya Dieu a imamnyos nzambe ozomona wana Dieu soki alingi na ye te sango ya mabe ebima aokango aopekisa yango ye moko okamwa boye mokumu na okilo mwa oloba ngo mpe nzambe moto aokango ye moko mais soki nkolo apermetaki ebima soit eza mpona instruction soit ya mosali na ye soit eza mpona correction moko soit eza mpona église mpe ezwa correction ebonga biso nyonso toyeba ke boye eza malamu te tobongisa parce que y a des pasteurs qui le font peut-être eyebanaki te basalaka ngo makasi koleka kuta mosu oyo ebimaki moni sikoyo mais que si Dieu veut enseigner quelque chose amonele comme ça mta ewumeli abilité ko le wumeli boye eza na sese bamusu bayebaka te nabimisa na mta oyo po eteya bato ebele enfin que église nange ezonga na ordre ça c'est l'appréciation de Dieu. Je ne peux juger ni lui ni l'autre. Dieu sait tout. Merci beaucoup, Papa José Ndita. Tout pour ça, moi, je suis album. Tout mon album est bimi. Mais comme si vous avez la promotion, tu as la promotion, il y a promotion. Oui, mon album est bien à 4 que je suis béni. Comme je suis béni, vraiment, moi je suis béni par rapport à ça. Mais comme si Papa José Ndita ça li vraiment promotion te ndengo banda ko sala confinement oyo sala promotion ndenge album est en décembre ko imaginer na bitindi ba CD ki na Chine février confinement ba CD na bano boy kangami na Chine or nzembo ekotaka na bandako ndepo bato babando sala nini koyembango soki déjà na début à mois de mars nde na kanaki na sala sortie officielle na vente officielle pour ngana betango soit na stade soit na fikine soit pour bato ba ko somba na bango 2000 francs CD to 3000 francs à côté concert no fele a yembi abini je suis béni azongi na CD na ndako monde ezalaka siko yango nde ndako wana bango ba kozonga nango nde ba komocha na ba CD na libanda nde ezobeta na ba quartier au monde album ndenge erini album eyeba na kandengo wana siko ngana zi occasion ya kobimisa CDT pour na confinement oyo ba CD kangami na Chine tuna zoma no boye e kangami na Chine papa bienvenue à Sibanda Ansel e kangami na Chine zomona ba CD za na Chine nazo yebate ti confirmer ko sila so mwa nini o ba CD na biso et ya après bongo simato proclamer sortie officielle bongo sima ba CD comme la bato na bandako nde soki ba CD comme na bandako yo mona skole kana baba loka et je suis béni que si yango ndemde ça bongo TV et betaka ba koto musu ba kurenza la raté ozomona mais musu asombi CD na ye ana mwa pili na ye na radio akobeta na ye ozomona donc azana mwa ni ne groupe électrogène na ye to na maison na ye akobeta na ye mais e ba CD e komi na bandako ba tuté ba kobeta nini toujours profiter ka na internet loko les ara na téléphone boto ça na charger téléphone de moni ba tozo profiter ko tala tala biso malem mais promotion na deuxième partie nango oyebi liboso tanto ko sa promotion bandeko to tala na 15 chaînes ya TV
Dans un cas, on a pêché toutes les 15 chaînes dans la Balaxinga. Une semaine, il n'y a pas de mais les lots na TNT. Tu as 5 quelques. Na TNT, maman. Aux gens ont nini à couper ça na chaîne news on a pour bâtir TV na yo. Nzembo na yo. Combien on combine ça pour gagner payer combien? Et nani yango ko nga supporter ngo pour ba producteur pe bazala ka lisusu te. Voilà notre difficulté. Mais je sais na mo pepa moli mo centre. Si Dieu veut que l'oko ekende. Et que ndengo yoki yango ndeki bato nyonso bayoka je suis béni ebeti na banda kwa nzambe ebeti na bato bazoyoka ngo na batelefone ezobeta nango kaka ata kuto nini nzambe azotindika ngo kaka mais tozela nde basedeya po ekota siko na banda kwa bato badécouvrir babanda siko kotia lito bayoba banzembo ngo malamu après semande un mois après tokorganiser concert po bato baya koyemba na biso ensemble tobini na bakonza voilà na moni. Et vous allez après confinement. En tout cas après confinement. So que dans mois de mai, juin, je ne sais pas. Total mais est-ce que personne nous a pour ça chanson une chanson oh je suis béni. Na mona qui na clip na banzembo ezaki vraiment bien. Donc muta ko za mboka msusu akoza pena à l'aise tant que je suis béni. Na likana d'abord en français et deuxièmement et à la parole oyo nzamba proclama. Et la première parole on nzamba tant sala ki muta lobi je vous bénis. Soyez féconds. Yango moni est là. Ma soeur, au commencement était la parole. Et la parole qui était au commencement, c'est Dieu lui-même. Dans Wakeli Moutalobi, je vous bénis. Moutou mon côté en a droit au lac Lomabe. Na évité batwa bangara pourquoi? Moutako la Kilamabe. Oazan et l'oroni. Ana ngoyani même atani no konanga tata mwasina ngala Kilamabe te soko croire la yango et kanye. Il faut qu'on y ait yango. Nous sommes bénis de Dieu lui-même. Nous avons bien prononcé la bénédiction du corps de Nabiso. Ce qu'on a moqué na tongo nyonso. Exercice au cours salaka loba je suis béni. Au moins tant on lobi yango. Ce qu'on lobi yango ils allent coller aux yeux faveur en zambo zo ben yango vers eux. Ozo attirer la faveur de Dieu vers soi. Loba kaka. Oyebi no tendenge ko salama mais tu dis tu me te réveilles lobi je suis béni. Tant ozo lobango nzamba zo poussa na pena yo. Dieu aime les gens de la foi. Ce que ça n'a condima, quelqu'un qui n'a pas la foi, assez peut ça en Zambie. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on n'a pas vu. C'est-à-dire, au monde on a noté, mon Bible on dit mais nous croyons que Jésus existe, il est vrai, il est Dieu. Yango ndezo sala kitondi makelo bilo la paix eza pona biso yango ezala ke soko zo belo bi Seigneur au nom de Jésus maladie pesa nini et longo c'est comme ça yaya ce qui bongo te to bikate. OK, merci beaucoup papa José na ko bana kaka émission na biso eza vérité ou réalité émission na biso eza église et nation na kata nation na biso awawa Nous avons besoin de beaucoup de virus. Oui, il y a monde qui en République démocratique du Congo. En tant que moto, aux ana mon pays par rapport à la population, aux appels na mo na likamboko qui peut couper ça na ba faille na yo soit na ba bateau bazota alors mais auto trouver maladie na mboka na biso comment par rapport à mboka mususu biso par rapport à grâce Tony parce que na mo na ba sa nzambe mususu balobi ke za punition ya nzambe na yo ka ki on peut moi muke na nzembo no oyo sala ki par rapport à maladie oyo olobi peut-être za nzambe muto nzambe mo za punition na biso mais ba mususu balobi ke non eza maladie na biso te ba tie biso ko tika entre donc nazo mona moi mama kambe bele bezo bi ba papa José Ntita ko lo bani papa na baza na confusion te maladie oyo nzamba na sima nango maladie oyo eza nzambe muta permettre tala Amos 3 verset 4 le Bible et 3-4 deuxième partie le Bible arrivera-t-il un malheur dans le pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrivera-t-il un malheur dans la ville sans que Dieu soit l'auteur? Bible le Bible qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Nayamabe Naya malam et vous n'avez pas d'ensemble. Bien quand moi n'attends 1 Samuel 6 kuna je pense si je ne me trompe pas. Saoul a obéla. Mais Saoul a obéla milim mabe ou t'es pas ensemble. Ça veut dire Dieu a boit qu'il est milim mabe. Comment Nzambe a zala boningo ndengwana a boit que la Saoul est milim mabe. L'esprit mauvais venant de l'Éternel, ma soeur. L'esprit mauvais, mais venant de l'Éternel. Dieu a fait que l'esprit mauvais écoute la Saoul
po anini po aza ko wendre David akena molimo wa Nzambe ayemba nzembo po molimo mabe ya Saoul esa nini ebima. Tu comprends? Pour dire que ma béni sur mon obat bakanga Satana te. Satana azalaka au service ya Nzambe. Satana. Ti lelo Satana azala serviteur ya Nzambe yeba. Ti lelo azala serviteur ya Nzambe. Talaka yo mo Job avani na ndako. Satana tuni utu wa Nzambe na je me promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? On a moni ete otika epo pambola yango moni aza bien tabi apambola ete aza mutu makasi to kende meka biloko ko simba molimo ete memekai nana tinda ki Satana kende kasi Nzambe mo alobi kende mekelanga Job na tester na nata soki o meka yo mona kende aza na kondima makasi andimelanga ka ate pona ba bien na andimelanga po ayebi ke na Nzambe. Job innocent ti copie ya Satana zo sama na Nzambe wana na dans désert Job ayebi na ete à subir les conséquences. Pour dire que c'est Dieu, papa. Ok, l'obanine. Basan Nanzam Bazan a droit au Kanga Corona. Corona na Kangeo. Corona a droit. Tobo Yangonde Yabiso. Tout le Seigneur, nous refusons ça. Nous pouvons refuser parce que nous avons le droit de Koboya. Na boy nanga malédiction, na boy nanga maladie. Voilà droit nangai. Mais Corona, l'on mukili. Toi, la droite. Ou balanzambe ko longo mtimzambe mutakoma bi dans le temps de la fin vous verrez la maladie beaucoup mona c'est écrit donc ça bilemba ta soki longo liango okomisi nzambe lukuta c'est que Bible est comme lukuta ça veut dire que ça bilemba ta suka ki yo so mona te que na soit de kuna sur 66 bando pesa ma déjà plus de 3000 personnes si bazui pisi sur 66 ba commission comme kana porta tiebo fungwami ana compte banque ko pesa so numéro ta seka bo ibimisi numéro ni osonani baba ki siko kala mingi te na mois de mai awa il paraît ba proclamer monnaie unique na monde kasi Bible lo ba ki bato bakosomba kaka soki baza na eloko wana na boko pisi eza projet bazokanisa kosala na minute wana nde siko antichrist akobima ndeska église kozala enlever siko biso to rêver poani ma comme Bible komaki yangwana kala te Yesu aza na nzela zoya siko bana nzemba balingi nini penzanga na sotu mais papa José est-ce nzamba ko permettre ebele ya bato baza kokufa wana aux États-Unis 33 morts déjà 33 000 David a tué 1000 Saoul a tué 10 000 mais pourquoi ça va ndima babiloko yo kana yembizo nzembo basimba za koyembango David a tué 10 000 Saoul a tué 1000 wana tango Nzamba poni David le roi ça a abomi 10 000 personnes ngana za ko tuna siko Nzambe ba 10 000 personnes ba sa bana baza bandeke oh bamboa Dieu permet des choses comme ça il est Dieu Nzambe po bikisa yo akobiki akosopa buma quartier na mbembe ako créer pena papa nona maman no ba kufi po yo za la sauver ce qui a lingaka yo ayebi que papa no maman no bazo empêcher au kende pa au sala au accomplir volonté na yete Dieu peut tuer ton père et ta mère Nzambe yemo a créé le bango liwa ba kufi po yo tika la libre ça il a bien Nzambe ba sambisa ka yete luki le tribunal na minute ba poussa no so ba kotina ndako ba poussa no ya monde ba fukami wapi mbongo kasi kende coopérer na corona telemi corona je te donne l'argent baba kenda so na poto ba ko kate ba passeport et sambwe ya on a yemi na voix ba passeport et si li valeur to comme sur même point d'égalité bisonios olali na ndako ngapena na ndako bangamba na ndako ba konzi na ndako Yesu nde na balabala tala Yesu nde ngazo tepa na au se kabisa bita ba petio papa José na mona ki na message na yo et pas pour le bi que Nzamba révéla ko yango alors qu'est-ce que eloko nini oyo tokoki ko sala pour éviter maladie wana lokola Nzamba révéla que parce que bino bo loba que Nzamba pesa ka vision apesa ka pe provision alors que provision sikoyo mais mibeko ya l'étape surtout parce que Nzamba solo le na yo Dieu m'a dit que Corona oyo azana sima nango yemoko kasi yango mbinote ba averti ba o batanga la Bible ba yebi yango ba obanga te ba yebi c'est une promesse ezaki lo moko ezalaki déjà il faut ya c'est que biso plus mission na biso comme na montre to comme erni Christ a comme wapi est-ce que mafuta nanga la mwinde ezali tanga ba lo mobali aye na ko bima c'est qu'on a minute na zo kengela na komika mayele na yebate a okotela nzani na minute église il faut ebongama ko senga molimo mosanto avanda tanga Bible mingi kota na kati ya sanctification zela Nzamba oya mafuta nde molimo santo zomona siko pomeza bata Nzambe siko na minute attitude na biso zali préparons-nous Christ est là to comme na tango butu confusion keba okola telamba basi Yesu ayo zobima boza na robe ndo ande mo mobali ya moni biloko esalama la confusion nous devons vraiment être prudents parce que ba signe yango Yesu oloba na biso so eloko te Bible c'est lo banyos tozo mona ngo ezokoma
siko tonto sani te sanzambe yango te mais basala nzambe musuba beza nzambe te to moni pasteur wale sa Oya, pe bo sala ndeko te pasteur wale sa lobi bongo te ke non na lobi boye basala nzambe mususu balobi eza nzambe te malade nzambe te il faut to bengana yango oya lobi eza malaba nzambe te makambo te yokana biso pasteur wale sa nasi sa na question pasteur wale sa pas mususu lobi ke na eza punition nzambe faut to se repentir faut to boto mona ki ya zo ba lukana ba poto to mona ka zo va na zamba et bon na ngamba papa José yepo zo ki vision te pasteur wale sa tango zo ba punition. Ouais. Par rapport à la prophétie, et ça la punition. Bon, ça m'appelle ça une prophétie différente. Kasi alobi bongo. Papa José ndem suza kepe ba. Te, o papa wale sa lobi za o kanga lobi nzambe mutana sima na bo afuka maipwani nika. Ouais. Pona zo tambola mabo ozanzambe yo nde mokonzi yo mutoko longola pona zo fuka mabongo. Po yebi que le dernier mot appartient à celui qui a jeté la maladie. Ayebi que zanzambe mutatinde yango papa wale sa ayebi. Aïe, bon, bipinition nzambe, soit bipinition nzambe, c'est que nous avons la côte nzambe. Vous avez donc aïe, bah pasteur nous sommes mona wana, nous avons minimisé moutoute, ils connaissent. Bah yebi que c'est un moment où il faut vivre yango. Yango moni bazo linga koloba corona te, bima sorte, bazo fuka manzambe. Tala neto walesa. Azo tambola na makolo. Oza nzambe. Basa nzambe musu babeza ba aventure. Te ba aventure te batika ba je. Babi musu babeza ba aventure za ka luka amona na chacun de nous a ses révélations. Batika osabilo kwa ndengwana. Esaïe atikala bolumbo Esaïe le prophète atikala bolumbo. C'était nzamba linga ki ante ya batu moko boy. Mais na bolumbo ya Esaïe. Attention. Batika biloko wana mutu amona nzambe na dimension na ye. Ngai ma o balwe sa zali jelousa. Alaxi batu kenzoto eza pamba. Ake sukula la mai palo bakena biso ba walesa oto ane lokote poto nzambe sukula na mibwaki na nga poto yonde mokonzi ça c'est une adoration ake ko adorer pour dire que Dieu je ne suis rien c'est toi qui es le plus grand ka batika ba je batika ba je ba venture lobi ndengwana nzamba limbisa yo lolendo na yo mutelobisho ndengwana nzamba limbisa yo soki po lingi yo ko fuka basala na ndenge na yo papa José boyo sala penine parce que pour ngana yembi nzembo to moni ka yembi apa nzembo yemba mi to moni ba kofi ba yembi to moni ba faire ba yemba na papa José yo mutu na mutu apesa oya ye oko satande wale sa sala na ndeni nga za révélation ndenge mona yeta ya za évangéliste ba évangéliste ba bata show abato ba kendaka ba memaka peuple pembe na nzambe makambo zo sala wana zo sala ke bato ba zo banga ba ya pembe na nzambe c'est comme ça les évangélistes nga za chantre naza ministre ya nzambe te nazali serviteur de Dieu mais sous le ministère de mon pasteur voilà le pas je sais pas comment pasteur te na lula ngote na lobaka na nzambe ya sala oya lingi mais j'aime chanter boso globeye ce qui est gloire à Dieu ce qui est gloire à Dieu mais pour pasteur nanga yeba il faut nzamba yebisanga pe mingi ye moko nzamba faut convaincre nga troti na chambre faut loba na mwasi nanga faut loba na bana bazo bandoto apo comment na mais faut na zo ba conviction ebele je ne peux pas aller sans pour un sentiment parce que on a le bien il faut comme un pasteur parce que tu es bien non bah ya batumingi ba comme pasteur parce que la population so ya kasi yango moni zo ko sa batu le roi na yemba na batu so na tie église batu ba koya nani ayebisi yo kenzamba benga yo pona koyemba yango moni nani ngo toucher ba pona mingi te po ezala batu mingi ba robeta mafimbo nzambe parce que Dieu t'a engagé mais so pas toucher ngo tozo aider ba ngote soki nzambe engagé na musala te ke omi koti yo moko okomi futa photo te alors quoi tu sala boy obinanga ba TV osalaka siko TV na so chef du personnel na yebiote na suka sanzo ke senga mbongo pana o senga ndeni o alende le pia mbongo senga ndeni po ayebiote na liste ya ba salarié ya TV na yo apiote biso tuza plus na besoin Saint-Esprit ayeba biso na musala auto sala pour na suka afuta biso rémunération ndeye siko yo mutongo zo ke ça et la patron ngwa yebiote mais zo beta to le pa batoke na ça et la patron te mais bato ba biki sama na bango to mo pe bato biki sama eza faculté te ça t'en a pas biki ça le diable aussi guéri la Bible dit c'est déguise en lance de lumière à ça la rappelle makambo wana yi atambola pa kotambola pe ko ama isata tu vois pour dire que eza lango lo te biloko wana zo ba pona choléra au lobby na nini papa ya corona pardon corona eza maladie euti pa na nzambe mais nini papa ya tante nzambe te na biko tante nzambe te o yamba yamba kabato opesa ba bizu obosana te ba mesures préventives ba pesio biso ba na nzambe nous devons premièrement biso ne te respecter parce que toi ba na nzambe un enfant de Dieu c'est un enfant docile yende mutaliboso ko respecter ba principe pour l'état apprécié parce que la Bible dit de respecter l'état
pour l'état azali organe nzambe atia ete sozo comprendre donc toza obligé à respecter ngo bande konanga na cadre sikoyo ya respect nous devons respecter kusukola maboko tango nyonso kopesa mbote na maboko te kokanga masque na yo kovanda ndako soki kopa ya malongeza nango ya koluka te mpona kosepargne vano na ndako. Voilà, donc Dieu va nous aider, certes. Nzamba reçu ne maladie, certes aussi là. Aussi là mais moment où tu l'équipe, moment où il y a Georges, Nzamba Georges peut belé, et moment où on m'a belé na ebi lelo ba Christo ya solo bokoye bana. Soki osambela ka solo e koye bana. Pasteur na yo mosika, église na yo mosika. Mateyo yoka lelo tia na misala bakosambela pona yo te bakochela yo loboko te okosambela yo moko na famille na yo tale sika otia na misala mateya oyoka e na micho pasteur aza loin sikoyo pasteur aza mosika osuka wapi si faut sambela faut zela ka pasteur bosoki mega ezate to tele unité obenga pasteur bakanga bakomi bakanga ozana crédité obenga ndenge ni oza obligé de développer biloko ekota na nzoto ba pasteur bande ba papa na ngai c'est le moment ya ko responsabiliser ba chrétien totika komema bango na sima na biso lokola ba taba na sima non yoka ndio kosambela pona ye yoka fo tia loboko au moins ce résultat na minute lokola boza supembe na bango te ba komi bilela lela ozomona azana eloko te kat na ye ayebi verset biblique moko te azata na arme moko akobundela te ozotika esko na combat aobunda ndenge nini to arme bango bopesa bango ba arme bopesa bango maloba bo équiper bango mundimi so aza équiper ayemaka mwanzambe aobunda ye moko na liboso front ye moko ko bimisa munduki na ye atire mais na minute ndenge za bona zoyeba eza na batebele bazana bayebi ndenge batira munduki te en face à mon ennemi a osala ndenge nini. Voilà le pasteur, c'est votre responsabilité papa na ngai. Mais na minute pe tozai papa José papa tozala déjà na 4 ya corona okola sape ba nzambe nini bakosala papa ya moment où par rapport à moment où ezali kotia foi na nzambe ko espérer que le Seigneur peut tout nzambe mutako obikisa mais entre temps faut soit ta ko bondela. Parce que la prière, c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Voilà. Ok. Donc, il y a un banzan bako simba. Bango ka bako simbelo umusu ezate mère. Ka ko sambela na ko tcheli ke pa na nzambe. Merci beaucoup papa José to pour ça na suka. Mais papa José na mokili na biso sati na mboka na biso awa toka ka musicien fali pour pas chaque fois komisaka yo chaque fois azwaka banzembo na za ko interpréter yango et ça la ko ndenge ni parce que bobetaka musique moko te mais azwaka banzembo no la nyoso ko yoka ndenge azolobela papa José Nzita même na ba vidéo na ye tango yoka kango et ça la o ndenge te za banzembo ya nzambe mais composé par moi. Ce sont des chansons de Dieu. Ceux qui m'ont en nzambe moko boy mutu moko to ndeko moko asepela imba nzembo nzambe. Pour nanga c'est une bénédiction. Tala ma sœur batba obosana. Ata mutu ayembelaka mokili. Soko monde bande imbaka Yesu 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 oh kumama ata yazoyeba te azoyemba pona nini. Mais maloba nzambe tango ezokota na nzoto mutu. Ezalo kozolona. Sema sezo salama. Ngana ondima. Quand on a yemba wana un jour on changer na zone ndima na kombo yesu na zone ndima parce que ça semence c'est sokota na nzoto na ye bande ko bati ko gérer ngona ndenga mabe bande ko na baba chrétien ngala zolo bango baza ba chrétien parce que yesu akufila pe bango tout le monde ezali kamunde bazongi ça va reconnaître Christ ici. Ça c'est beaucoup tana déjà fali beaucoup tana mingi pour vidéo mo pele ka ke babina na ketchup wane ko za na posa kutana fois José Nzita mo na vidéo pe mère nana maman na ngai obi ke ala baba témoignage belé témoignage ça là ki ngana kutana fali za ki témoignage ya nana à l'hôpital azaku abota ki tellement difficile azako imba banzembo na katanga za kina zemi pe aboti facilement moni azako abota kina banzembo na kana monoko de témoignage on a zoa pas fali moko ayebisanga na litoyi nde abaki nanga bon tozonga Kinshasa na kobenga yo ya kotala mwana ngo oyo abota mana banzembo na yo na hôpital bona boy voilà ce qui inde kwa ngana fali ebanda oui à reconnaître à reconnaître nzambe à guérir mwana bango à sali bango faveur na famille. C'est que mutazo reconnaître bon waza na semence nzambe kat na ye bongo so bisiki na yebike azande kona ngai na bolingo na Yesu na sali lisumu bolingi sikoto sangini to bwaka bango musika tango biso pe tozaki na mokili. Le Seigneur a eu pitié de nous na bo santu na ye wana ndima koma aya kokoma lisumu pona biso mais pourquoi biso to kokaba vie na biso te pona bande comme susu bango pe baya pa na Yesu Christ poni kozala égoïste ndengo wana
non mais balobaka kona soki bakomoyemba bino boso bakomokutana bino boye c'est que bokomi esika moko bokomi ndako moko ndenge bemelaka mpe ser mwanga mpona komisa wera na Patrice moto moko moni wera asala mosala naye asalaka Patrice aza serviteur de Dieu mais elongoli wera leki ya Patrice te to Patrice yaya wera te voilà baza misala bango asala mokolo nzambe akotouche wera azokoma na église mokolo nzambe akotouche ye moko ntango nzambe atouchaki Patrice abongola motema atouchaki ye na ndenge na ye. On ne peut pas forcer le salut, mais on prêche la parole. La parole est prêchée. Muto akoyoka maloba nzamba monique non c'est mon temps. Et comme molimo mo santu mutakukisaka ta ya muto ya kubongola motema. Eza mutu te. Jamais okoloba ke na kubongola sa motema. On a continué. Oza na chante. Ba bongola mutu ba bongola sa mutu motema te. C'est Dieu. Nde akotelaka mutu au moment na ye ko ki abi kena. Maintenant c'est le moment au bongola motema. Au bongola motema. Ne temps fali pe ko pa pa ba. E ko yaka ngana zone ndima mon frère. Ye Nandima rappelle un frère Edi Amis. Un jour, Nandima bango. Un jour, ma frère va yembela nzambe. Il fallait être vraiment flexible ma nzambe. A okota comme so monaka yembela nzambe pe a changer na ye. A komi Yesu nde kona bolingo pe baba boka mwe pe bondimité. Ta mais j'ai 30 qui a cru aujourd'hui. Lelo meje azoyembela nzambe natali meje abongoli motema meje akomi makambo ya Yesu flamme kapa ya kako aza kobeta pa wera flamme c'est un frère dans le Seigneur flamme azolo ba mwa nzambe nga nazokamwa na bima etant tous tia azobeta guitare na laika boy bo imaginez bana na minute yo mbeto gagner ame ya Yesu te na minute aza évangéliste munene bato nyonso baza kondimela ye tango bayoki akomi na Yesu Kristo mingi bakomi na position ya tantôt plutôt ozomona siku makambo ngo donc déjà il prêche la parole to lo banini yaya Toningini to comme ça Yesu ngo ya biso ya famille na biso Yesu akoma kwa netu noko na bino non Yesu anoko mutu te Yesu akufa ipona batu nyoso babika tikala mutu nyoso libre pour aya kokota na ye kokangela batu nzela te moni yazo sona ba pakano akoma pakano yonde mpakano parce que Christ a mangé avec le païen bataxaye alobi non ce n'est pas le médecin qui a besoin des malades mais c'est le malade qui a besoin de médecin parce que il mtazo capable ya kilio yo les gens veulent se faire Dieu. Yo kasino sala baba parti ndengwana na opusa na pembeni na bango te. Wana nde Yesu. Ozo mikosa. So batona ba ye pembeni na yo yamba bango. Ce sont les moments où Nzamba fungula po bango ba kotsa pe évangile 4 na bango. Tu ne sais jamais. Lobela bango makambo Nzambe tangu mususu. Papa José bozo apeta ko pusa pe pembeni na bango ko lobela bango ndeti fali ndenga alinga ka makasi. Avant le bon ebima. To so laki na ye. Abina ngai album ebima tenga bizala calme zo bima nazo zela makambo so biseka banzembe kozala kandenge na linga wana mondenge na linga omoni banzembe ko yaka ndenge na linga ka kitoko na bizala calme banzembo ezo ya bien tu vois ndenge na linga c'est que alinga Yesu alinga banzembo wana un jour mama to tunana je sais que le Seigneur est là il le fera. Merci beaucoup Papa José opusana kaka nasuka Papa José mikolo leki soti mikolo tozali tomona ki ba vidéo ya basa nzambe tambola ki circula ki vraiment makasi na ba réseaux sociaux tomona ki bato tokoka komona ndenge tomona ki wante j'espère ko yebi alors que pona yo mosala nzambe pona yo pe chantre de l'Éternel okolo banini pona ngo parce que tout ça qui peut moi bana nzambe belema ba coupa po ba vidéo ba msusu ba lemba ki baso balobi tala bato ko tomona ba santu tala lelo ndenge ba komi et Papa José ndita kokolo banini par rapport na la Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Ceux qui ont qui va nous pardonner, nous avons passe. Mais en tout cas, nous avons vanda qui n'a pas pardon et puis il a pleuré à la télé. Abi bandeko balimbisa ngai bolimbisa soka ta bango nusu balobaki te mais ya moko tout monde ka moko c'est frère nani Michel Bakinga mais il sait que bango nusu pe balobaki bakole kaka na TVT. Je ne pense pas que bazana position wana moni je ne pense pas tala mutu soki ça sengi pardon soki nzambo ya lola limbisi yo anani pour kangela mutu motema limbisa ite tu es qui zomona donc na sa motema na ngai na yebisa bandeko pardonnez-nous toujours que se justifier te il y avait eu des dérapages to sumuka ipenza to kende wapi bo bandeko na biso binoka ande boko pia biso toli to abato à part musala nzambe nous sommes les hommes babenga biso les hommes de Dieu nous commençons par être hommes ndena sima to zungu ya okuma bana nzambe comprenez que nous avons des sentiments nous avons nos faiblesses ce beau traiter biso ndengo wana bobwaki biso nani oviamba biso bino nde bandeko na biso
bolimbisa biso kaka bokanga motema bopesa biso chance bolimbisa biso botiata filmer un jour tobota so ata nduma oyo ekozala important mpe un jour bole yango. Je crois que ya malamu yango wana mpona koloba bobosana nyonso elekaki. Ce sont des moments de faiblesse. Chacun de nous a ses faiblesses. Akokoya ndeko na ngai soki ozoloba bongo c'est que yo oza makasi. Non, la Bible dit celui qui sait quoi être debout qu'il fasse attention de tomber. Je ne pense pas que okotikala ka motema makasi epa bandeko na biso epa ina biso okangela biso ka motema okanga ka motema olimbisa ka te. Je ne pense pas. Pardonnez-nous. Tosengi yango penza na ba télévision bolimbisa bobosa na biloko nyonso wana et ne parlons plus de ça. Totikela nzambe amema biso na ba parcours mosusu. C'est ça mon message. Alors que pour na bango mo basala nzambe o bazaki canal ya o basala ki te ba nzambe ba. Si basala ki na pardon pe to solo ki na bango mingi to solo la ka et je pense que bazo regretter ma comme basala ki vraiment en tout cas c'est mal le pardon oyo ko sala ke tous à la son ensemble. Merci beaucoup Papa José Nzita pour notre temps au Pesagi Biso ya ozana yo tozo zela kaka album tozo zela ndenge osala promotion ya album na yo. Oui, ndenge ba CD zoya ce que yé je pense que na tozo na numéro na obenga yo oyé comme ça et na présenter ba CD na internet partout ba ba moni yango ba yeba que déjà yé après to ce programme ndenge to kubanda pona ko sa ba concert ko présenter officiellement album pe ko sala vente. Ce que ba consulter Papa José Nzita par rapport à concert de yo zala no cher parce que ba comme le la dit et comme que so yé ba bango comme ba condition sala boye ozonga boye. Je suis le chouchou de tous les pasteurs de Kinshasa et du monde. Ba yebingai na sola la bango bien wana za likamolo ba la télévision te. Na base à la l'aise so baza poso ya. Non benga na bango 081 508 32 et 79. 081 508 32 79 na YouTube au côté José Nzita officiel TV. Ouais. José Nzita officiel TV au côté kozwa banzembo nyonso ozoluka ba je suis béni avant ozwa CD déjà olanda mo ba vidéo wana au côté na plateforme na Amazon na iTunes banzembo za déjà kuna tu peux déjà acheter ba audio wana. Je crois c'est. Merci beaucoup Papa José Nzita na pamboli nzambe no par rapport à chanson Je suis béni. Amen. Parce que nga na pambola ma par rapport au mot de la fin. Amen. Mot de la fin ezaka kebo bon de la pona biso mingi restons branchés Christ revient bientôt. Bo salaba buzubate. Kende pe na loyenge te Yesu azoya luka ozwa position oyi bandenge nini okoyamba mobali azoya préparer mafuta zala toujours serré fusa la futi ya masumu ezoko empêcher biso toza pembe na nzambe et le péché luka Yesu Kristo bondela tango nyonso na opesa mbote na semeki na nga na Londres Clarisse Mozozona nzambe apambola yo semeki na ngai la grande sœur de ma femme nzambe apambola yo na pamboli Christian Kassika na Belgique na pamboli Marli alala du ciel na pamboli bandeko nyonso baza na poto frère Gauthier Massasu Carmel Media na moni Evenebov Michel un peu mbote mingi na pamboli pasteur Nanga Didier Nkulu na pamboli le pasteur Révérend Amos Mbayo na le ministre des Sports et Loisirs na pamboli papa bienvenue en Sibanda en Sel na pamboli couple Kabwelulu Martin et maman Yvonne na pamboli papa Fabrice na Congo na pamboli papa Claude Mbumba l'ambassadeur de la paix nzamba pambola yo na bosanité famille nangai ma femme Rachel Muzozo Nanzita et moi nanga Rachel nani Vanessa Sublime Grady na bosanité petit frère nanga le dernier de notre famille bonheur nzamba pambola pe famille Nzita Mobimba et na pamboli Miyake na Londres Miyake ta yo angoyo la passion vote Miyake merci beaucoup na zone dima ke mutu moko te entre biso nyonso akokufa na maladi wana e kozwana yango bato mais kosilisa bato nyonso te bana elaka bakokufa te na maladi oyo. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que le Seigneur vous donne, que vous fortifie au nom de Jésus.
Merci beaucoup, Pandero Balanda Nouvelle Tendance. Merci beaucoup, Ezaki Lelo, Yamaki Ponabino, frère José Ndita, Boyoki Ndenge, Alobi. Merci beaucoup, Nabai Bosadou, la Nouvelle Tendance. Merci pour la confiance et fidélité. Bozana Yango, la Tobi Matondi. Ouais, bon s'abonner, pas à papa José Ndita. Télévision, ouais. Petite télévision officielle. Bon s'abonner à Bozabandembo, Nyos Bandembo à Kala. Nyos Bozoango, Nakatia. José Ndita, TV officielle. Merci beaucoup. Tu écoutes même Mikolo Mizali Koya. Bye. Il y a télévision. Dans la télévision. Merci beaucoup, Bande Robolani Bisso, na Église et Nation. Tous qui lelo et longo na papa José Ndita Ndenaye, to meki un peu kosolo la par rapport à Mboka na Bisso, par rapport à Payamans souvent koleka na kato ya Église na Bisso, to Tony Bleboton du bon na Bisso, na ba chaîne na Bisso, oyo bo mesana kota la Bisso et pas botala ka magazine, excellence magazine pe et pas botala ka Église et Nation, to kuté na bino na Mikolo Mizali Koya, restez branchés na Nouvelle Tendance, restez branchés na ba chaîne na Bisso, tout oyo bo mesana ko za Bisso. Bye.